Manika benoko benga. Nyama zoba kofi pesa bonini na ba audio wana. Manika lui makama grave. Okomona yuna kofi bobo mababi Manika lo bango trop na be mission. Bokangami kaka na fali alala na Cindy. Mitolite misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière. Oye bake et yena idéologie ya sikadok. Soki papa to mama avali kopela awa na kati bakini komitungisa te ya kotinaka mbongo na kini kaka soki obengi na numéro oyo oza mobimba de koyo na kini akozwa soin de santé gratuitement na clinique misunga bajeli bino wifi ya opele surtout ke bazali na internet au début donc soki ndeko na yo avali kopela olingi oyeba état de santé na ye okoki kobenga ye sali kukuma ozwa ata interférence na nzela. Maman, bonne santé. La bonne bien. Soki ndeko na yo azwi occasion ya kozwa baswin na mitolite misunga yebake kuna na ntongo oza mobimba na petit déjeuner mpe na pokwa yebake badive ezali mpe na pointe po okolia okondima teke ozali na hôpital bazali na basale ya opération sans oublier test oculaire donc oza mobimba ke na mitole misunga ekosalaki misu na yo ezonga lokola na commencement na clinique misunga bazali mpe na dentiste minu ekozonga tumu pia misunga batretaka mpe cataracte yebake okomona pepele ya mbetolo lokola kaka éclairage public ya New York misunga ta santé c'est ta vie. Alors la clinique misunga oyo ya Grace Mandela la pétrolière est kembe ezali ezate Trop c'est trop. Ngapi lo porter plainte nanga ni naza. Ba mission pezali. Awasama na ba vidéo na ye. Ye muto so ni sanga. Ye manike na finga nga so ni sanga. Na ko supporter ba audio bongo. Ye fa lo bango na parquet. Qui a dit que Bandoule kozonga te chez Djonga? Chez Djonga 3 azongeli base na ye na Paris oyo yesika bozalaki kolia komela pe koyoka ndule na niveau ya 2 fois te boyeba ke bilenge zongi na Paris na niveau ya kosakana te. Chez Djonga 3 awa chaque week-end bilenge zongi ya ndule à partir ya le 17 février 2023 ouverture officielle ya Bandoule bokozwa chaque vendredi Suzuki Luzubu 4x4 grands chanteurs de mon pays à partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe samedi, bokozwa CNN Alligator na baninga tout awa boko sepela joli kitoko. À partir de 20h jusqu'à l'aube. Pe dimanche sombele souka bisanga. Bokozwa Nokolias, Emile alias de Mingongo, la voix qui cloche et longo na wenge. Poussana tovanda en matinée live. Oyo ekobanda à partir de 18h tina minuit. Kasi tunanga inini. Kaka soki Emile asilesi. Mbala moko night club to boîte et fungwami à partir de minuit. Ti ba 5h avec DJ Bobo. Oyo akosepelisa bino na Bandoule pe na ambiance ya kitoko. Malolo. Oui frère, Babi Djonga. La Congolia. Futur. Hein? Nous t'aurons la 50 boîtes. La Katakin, c'est Djonga. Chez Djonga Twanga Nantaba, Ezwami na adresse Oyo, Noisy le Sec, Nassime McDonald, numéro 25, chemin de Grou, 93 130, Ozamo Bimba. Chez Djonga Twanga Nantaba, Yangonde Zali mo boko ya ambiance, na kati ya Paris, pe na France mo Bimba. Voilà, Mbote Bandeo Balandia Fimbuna Fimbunu, c'est votre humble serviteur Valdi Tambo en tout cas. Toye biso toya kaso makambo lobi les ali ndena ebisaki bino que tozalaki bongo na manifestation monene o wapi pape François salaki bongo mo bange na messe opesi mbwambo ya boyi pona biso ba catholique na ba nyonso balingaka bongo Christu na place ya aéroport ya Ndolo en tout cas ezalaki lekini kitoko ya kosakana te nde après wana na respect et ba suggestion na ba remarque na bino bozolela trop boleli impartialité bon boleli que ma souci ezali Manya so botindela ngai po na ye na ko lukaye awa na bon rêve na barumbu poto meka rosola na elle s'appelle leader américain Kissinger
En tout cas, nous avons une préoccupation dans le nyonso. Merci de vous avoir toujours confiance. Il y a aussi la Ranabino. Après, avant que ça la bon numéro ou en tout cas, Azar on a vraiment très disponible pour la question. Mais avant la côte bon na étape ya salutation. Tikana saluer non bail au basungara sur batikara sauter. En commençant par Maman Lisette Lokangé, il faut qu'une femme pas comme les autres. Na Pessio Motenal l'exécutif Kevin Bonioli, l'ami intime de l'aristocratie et le ennemi juré de la pauvreté. Na Bossente, boss Jimmy Bella ou boss des robinets monétaires. Na Pessio Mbote Mikolo Moïse na Gichasa Tuka Kulutu et c'est un fona batamarnelo Kamalili. Ndega Osola, Ndepo Soli la mer. Merci à Singapour, tout ça la mer déjà. Et au salaire qui te voit au Sarante. Merci na. Ben je passe à un bon restaurant. Les zones à Dallas, pas maréchal les surveiller ça. Na bande de quoi continuons que nous sommes dans le magasin Best of Africa Food Store. Na champagne pain mou fini aux États-Unis. Mère n'a Lisette Lobo qu'on appelle Sibino Mbote Bakleya Nyos. Le magasin Best of Africa Food Store. En tout cas, nous avons un bino même moral. Merci na ben sur Balingarabiso. Ceux qui caméramen sont dans la même morale là car au fond la bon champ pour commencer notre communication et directement dans bande. Bon, saluer un leader américain, bonjour. Ouais, bonjour, Valdi, bonne année. Hein. Merci à vous autant. Ouais, tout mon année, donc, Nicolas Leke Belé. Ouais. Tout ça, les missions calées. Si. Bah, non, mission sur les missions. Oh là, le mois n'est pas what? On dirait. Non, on a un Jeep 4matic, pas avec Jimmy Bellao. Ah, on a patron. On a patron donc on a habité na vina no yemba na suba tout ya no yemba ka Jimmy Belao no yemba ka Caps Kapanga la Loma la Rolls no yemba ka président d'homme na Lille no yemba ka Gauthier Mascotte donc en tout cas et puis yo pene ngozana Jimmy déjà c'est bon bah c'est plus sur les alliés mais yo kala minute février aussi là té Jimmy Belao yebisinga ozo Jeep na ba moyo yo ozo karabi bon batu ba linga ko ba biso toto lo ba Jeep za marque mais na nenga idéologie Congo et le likolo to benga ngo Jeep mais moi arrière il y a bien tout est bien Jeep là zo pesa yo wana maloba ya patron leader na bango tala pire petit ya Caps Kapanga là pire petit ya président de Lille Jimmy Belao patron donc na habité na Tali na Afrique du Sud na Tali na Paris na Tali partout mutaleki Jimmy azate muto azo bisa biso bambongo boye cousin na biso te papa leki na biso te to makila moko te nga sa koma papa nga pasa koma ya Jimmy nga Belao pardon tunani ndena sabo muto ale Belao merci Belao njora Belao biso to kesa kama Belao donc on va Valdi Belao Valdi ba eso boko kende wa yaya kosala bajete yaya muto asunga batu bongo kolia na biso maladi na biso Belao na komi njora Belao 2023 njora Belao ngabo chaka nga ko mususu te njora Belao donc nazo kene ko sarole pour na sarole te no chapa na komo nga pena bondala Christine Belao kombo na komi Belao na ko na famille Belao donc ndeko o ayote abisa mbongo ka ba 30 000 dollars sombela nga ba Jeep allez saranga asala nga boy yaya nga na famille nga kotabo tata kotabo maman mutakabela nga 500 dollars azata o ka pa cousin mo ba pesi yo mais to vivra na bato so ya libanda ba na tiki na biso ba relation ba nini mo pe relation mo boy masa vadi te to tanga na yote neni nga na komosa na gouvernement nga na kutana na ba Igor Makalamba célèbre njilwa les États-Unis donc nga Jimmy Belao na bombie na motema c'est mon grand frère et puis il est beau élégant kalaminte yozo sokar ba surprise musupe zaka ponanga donc nazala ngana Belao na ngana taka no yemba mikolo répétition zo banda nzembo yo to yemaki mama pengui siko to me sko mwa mobile dega papa pengui dega Jimmy pengui oh Jimmy pengui balemba nga ya mystique taka Messi santa zo banda nzembo ana zo vandela ngo mutu ala zana zo yana se mikolo botela ka novela citro bo la kama mindele trop pour toujours ba malo bisous ko ya papa biso papa go papa pengui pour ça ne bino ba jobo la bo pese ni business mo bo pengui mo mi on lèvre ne pété bo donc en tout cas merci na ba tutu bo lingaka Vienjora la star leader américain na sala na fimbo quoi en tout cas merci ya muto les bonne année hein to komona na gité te yena linga mingi vieux muto ale pesa dikila mote ko dikila kala Valdi ya kala vraiment donc Valdi
soka zaki mikanda ou avec ngabu le pont de misana poussière à salité donc yé pena yanga ya kala ya tongo donc digila digilove nazao fadi na sepeli bonne année na opé ah merci à vous donc ça dit une année pour tout le monde ouais 2022 to na 2023 une année en tout cas merci leader américain internet des européens là en tout cas tindenga na yawa internet ele remonter grave sana moi te tikanga na lobana tikanga na pesa nga tozana kan l'album légende bato ba ngwenya lelo boka maloba mbembe mbembe liwa kindoki ndenyo yebi anyemezanga mukua ngano ka lesani chaque jour confirme le besoin c'est la teso de gelanga je l'aime ato ngwenya pena mobala to bala na yo je l'aime ato keno kuno bota je l'aime na biso ba mkofia yembi ato zana bana 20 je l'aime na habité pardon ato boyino ngai je l'aime ato boyino ngai je l'aime donc confiance en fait to le baruno bani tu fais d'accord mamba légende et faire participer à la promotion album il y a artiste lelo 20 jours batutu ba ebike oza compter parmi ba influenceurs ya minene ya mboka oyo o soka yeko lobela artiste mon appelle moi mon PPE mais yo monde ozo tala mamuni zo kendele avec tout chaka lora légende pour tout zonga pas kulutu na ndaku na bino est-ce que promotion na ozo kena ba ndengo kendara na ba promotion mususu ouais ça mon kilimo to comme na mon kili Android mon qu'il est changé quand tu as là quand aucun mirador aucun antenne ah faut-moi quelque chose au sali playback pour batu baye manzembo lelo mutu nyo surtout na téléphone nae téléphone na batu comme TV lelo mon qu'il est comme ya TikTok quand les arabes biso banjo kana tozo bina banzembo poto laksa batu banzembo mutu avana na ndako mais lelo mutu nyo so vandi na ndako nae banzembo toza na YouTube voilà azo quand on a téléphone nae lelo comme TikTok mutu bato sa ba challenge ne makameza ki mameza sunne zala kalate ko sa ba marketing OK na RTNC OK na génie nebre sali moi playback ko sali moi boye donc ya makamo changer mingi eza souste kalu est-ce que mon so bata ba sede batamla so na nzela batamla souté oye bien oui donc makamo changer de to zaki kalama mais on va changer 20 jours tu as la chance d'avoir une page on a la rappeur moko elle a plus de 50 000 non plus de 55 000 abonnés ce que yebi tout le monde attend aux équipes de kono héritier Watanabe ningo busa na tamukie allié boina boke ba voyage 20 jours oui 20 jours attend azo loba au monde ande mukile zo yo kapo azaki na page za na normalement il canal à munene mais là c'est comme si na boom net légende Pépé no tient vraiment t'es habité 20 jours à album ça na opena tonde na uti malade na uti kobela makasi dans octobre novembre na bandi ko récupérer na décembre j'avais le savane au moninga et puis pour les cas makasi na comme na 148 kg na micho na 119 kg donc docteur Absenga pe na kokiko abena na 4 mois repos ndena za awa abe faut 4 mois repos faut vendre makasi il faut des betanga na niveau moko et mettre en attention tout le monde internet va commis maman ba poison na poison te na sida te donc avant que poto na wata bataki sida et puis na uti kobela a batali basi a lelo comment sobeli ka te ça sida ah ya ko bango na bangaki ya bazo testenga bazo lobate bongo to na wata poto ke tiriki po tiriki ba sangana te lelo wala ba botanga ye na lala te o lobi ba kotala ah ganjambe poto ko joka batalaka na yebe te poto batalaka na nini avo bima ko ta pepper na o tira batete la e putain moi diamond batalaka bon Dieu tu sais bien ça fait 30 ans on a belate hein ça fait 30 ans on a quelqu'un ngalo na be na ngaite ba malaria moko mutu ala yebi plus makasi donc malaria kaka typhoïde ko tenge ba langa michopo mais chance puis docteur abe fona kitya poa pour ya ba malade belé ya ngomoni mikolo ne so ne tba tongo ne o moni ba ton na lete to za 14 so 15 na leka lipa moi muke na poka no lema mbisi moka ya ka ko na la na ngai donc pour faut kita babi nene za ma be quoi nga bazong sanga ba mai ya bono l'hôpital bazong sanga ba mai ken pe na ebisanga soko za na poison ba bazong so mai te okufa donc on appelle ça conseil ta ke ndeko na yo pour mamna mina landa ngote ngala ken te kokota te wana ndeko na nga depuis akena zo mo santi atinda bando tinda atindi kila la bwa bala watindi kokota te
En tout cas, merci. Mais toi, tu as ambassadeur dérangeant que pour un point, il tamboli na ezaramabe ou comment leader. Tamboli na ezaramabe na bano yo baka kosala biso ba banzaka. Moi bano basala so banzaka parce que biso tozaka na biso na babiloko na banda côté. Biso ba patisa mwanza là ba na ba trésorier lunga. Na lobi valdi. Sidia le wa liwa. To yebi na biso to ku family so na to lingate. Tout le monde ta se faire na test là mo. Tout le monde ta se faire na test. Na ta pas pendant so venir ka test la sida on raison. Alors raison. Biso bana na bayaka bakata biso ba manzaka awa. Mape ozoki. Basala ngo ba te belé. Omoni suko. Basala ngo ba te babisi des aga raté pour na moi stambali te sonde ni. Ya côté moi stambali banga dité. Te côté kuna banga. Banga te pourquoi? Te la banga te dala ko bulu te et quand on a un balté, vous quand sur la vie. Il y a Christine à 600 ça ça ngona ba msaka zali mo bulu. Et là on bulu te sur la vie balté pardon et alors il a pas eu d'arrêt pardon et bon ba la langa ba sinde bebele ba banga. Banga bimena mena Valdi bimena Lucas mena Yannick bimena Mesa mena trésorier lunga ba gomo banga banga. Ah menga ina binana. Ya mutu te mais banu ba sa so manzaka nde yangone na banga ki parce que na zoka trop. Nazoka to na saka manzaka chaque semaine. Nazoka trop. Entre merci de évoluer na biso. Tous à kana disque légende escape. To moni Koffi Olomide à se permettre ya ko luka ba leki na yo bazala bongo na plateforme ou TikTok pour ba mekaro. C'est mon qui est comme le TikTok. Na habité au moins dans faiblesse te côté no bazilo ba adversaire. Non bazilo ba adversaire mon qui est comme le TikTok. Makame comme la TikTok. Ba petit ba TikTok ba ko ba star. Yeah, mukile changer toi sur toi kalaté ne te dois ça ba promotion kalaté ningi za kaleza subongo te makambo changer Valdi et que ba petit TikTok soza makasi solo na bango ba seul promotion TikTok mo le ko filo ka bandaka ninga bandi bongo ba kusibe ba ya to lu ka ba petit na biso wana donc ça ngana mabete d'un jour person ko filo mukile changer a l'occupé moi TikTok a chepe men na place na onde aux arana ngana c'est incomparable et reçoit ngana vienchora ngasna sala kombo na mana le ka TV na 1987 nazara cycliste na sala cyclisme président so pauvre matako pe à son âme pauvre nani pauvre matako ya métier ça kufa donc ngapa na sala na l'équipe TV lelo te na makambo nga atoye na pembe la Koffi premier zate mais nga tela vienjora la pièce rare papa maboka nga la pièce rare pe à son âme donc na la pièce rare okokana ngate. C'est là petit à TikTok mais il y a Kissinger. Il y a Christine les autres prennent na posana ya mona casquette à Kissinger raté limbisanga vraiment bien na bo moto ya Christine. Il y a Christine deux hôtels album il y a Kulutuna Koffi Olomide les gens les ont évolué bien. Ils ont évolué très bien. Nga na mona ka ba tususu ba chroniqueur ba nirana mususu ba sala ba promotion mabe pour la légende. On dirait batambola na babwa titwa Kinshasa, on dirait batambola na babwa titwa Lubumbashi, on dirait batambola na Goma, on dirait bakendaka na Tanzania, na ba Nairobi, ya na baki mbalo yo to bundaka libanda. To tsikana mamono ya Kinshasa. Ponga na tambola na Koffi Olomide voyager partout, au somona na Tanzania, partout baso bina disque na ba frère de sud partout. Mutu muso na so vana na Lemba, vana na Kimbatseka, vana na Masina na Barumbu, osuka kana Barumbu na TV, alisa nebeta te. Yo, otamaki na monga fulo ka yango te. Otaki na ba téléphone ba tout pour musique comme na téléphone. Même lo na banda ko ba bazasu na ba radio te. Lelo radio mutu ko mika téléphone ene écouter azo ka musique. Okotama na banda ko bere senga mutu radio ezate. Radio mutu koma téléphone na yene nga sana ngwana YouTube ezana akota zoka musique ya jibe azoka musique ya bina filet azoka musique ya batutu azoka ya wata azoka ba fere azoka batutu ezaka na téléphone donc vraiment album azoka est très bien batu ba yibi banze batu azobi na banze et puis Canada telo Koffi Aishwa na été donc on a bino ba journaliste lelo boke na be ba Tanzania boke na be ba Uganda o terezo beta o tambola pe na Uganda ke pe na Tindiken Belgique yango Tindiken Belgique na Belgique déjà c'est bon Koffi ko to nani Aishwa na album te batu ayoka Koffi. Et puis batu fa bango na musique vient nga mutu ala ocho mata taxi moko auti chez na nzili ayepa nanga abina nga leader banzemba jibe kutu ngana na okyongote mais chauffeur moko ibon loba nagi kai tambona biso na mati taxi na ya boy na ko ba beta nzio mona tuni jongo album ni au bas les matchs banda to bande ko to ka na embouteillage ai bien ta ba 10 chansons ya JB na mabanga ye chauffeur abi album eleki yango ezate uzoko pa mutu eleki la ngai do mutu ana ba fanatique na ye ba yo ka ba disque na ye
mutu na mutu na fanti ne bazoka ba disque na ye yana mutu super fandi wana bino bo ngasko bo lingisa batu mutu moko boye yana ba coffee fil ba coffeette ne bazana pour la légende ya bango et puis bato linga la bonne musique ba yoka so musique za bato ba yoka na bango et puis album ezana ngope nanu 2 mois ya pamba 2 ans te 2 mois biso za la ka bo bona kaka bou allez nous peut payer banze bakofesa la kane banyelika ndengwana umakata ndoko ya baseva la tête de kota ba max pobo bengonyeleze keya batibolo sangone déjà ke déjà ba femme déjà ke déjà okota kimbuta yango okota boyango donc en tout cas l'album zo kende très pour le compte de la promotion na ebto yeb ça ba fanatique ba kofi fil ba sala nini pour na compte ya disque na bango na ça ba moni tes messages mo gopé ça ba fanatique nyoso ya Koffi Olomide ouais ba fanatique na biso tout ya quartier latin ba Koffi fil ba Koffiette tozana besoin ba TikTok ne belé quoi TikTok ne c'est la ba promotion TikTok ne c'est la ba promotion pour ça va changer belé on sali vidéo boaki on sali vidéo au boaki comme une ngwana bokili oboya bongo gande balobi bino oboya bongo nde vers le TikTok baya de na boyende abo inete CDC là déjà CDC là on a ozwaka ba CD otekata a comprendre que pour maka neti biso na lobango pour ça na mokie na lobango po nzembo na biso mama pengu ezala mama pengu ezala pour na ba challenge ya TikTok les TikTok TikTok ba sala ngo ebele ma et puis donc on a comprendre bino so déjà na TikTok au kangi c'est bon ah donc attends ça la promotion ah sa promotion peut ça promotion ba challenge wana oyo esala mawana et peut ça permettre ba mutavani batali aoki nzemo ina ko to chimno ko nzemo partout eza bien neti ngai nazala surpris leader a sangaka légende nga ndako ka mingi femme dans la parole mo bena femme wana ko fier loba ba poussin ba dans so sabi ba poussin muto aboka bino loso o bo sepela na yene mutalia ki mama bino na midi est-ce que ça na nenga osinga mino pardon te muto abomi yeka mutaso mbelo cercle ya cher tu vois na sepela na ba maloba parce que jour mo na fa ina kuti jo moko boy na TikTok a yembengwenya parce que nenga zo atelango et sepela sanga tona ko moyo kake alors ça ce que zo lela lobi ke malgré boyanga mais je l'aime. Parce que on va passer à bon la promotion à TikTok, ça on va bien. Balancer un message à PM pour m'aider. Monsieur le bar vraiment moi tu n'as pas le banoté. T'es l'idée des informations de tous les canaux, les réseaux sociaux. Album c'est qui toko Koffi Olomide na betel album ba bete. Taka mutune sala ka. Monter on a pris son chance. Et puis so plus de 20 minutes on kan nzembo ba sana waze kwa au pire. Au pire. Waouh, taka tamayeli balé suko basangani. Scandale. Waze kwa moi iPhone na Samsung basangani. Ah ayo moi. iPhone na Samsung basangani. C'est beta ka ki chombo ba osala. Tu vends tout mon internet. Tantine Christine Bondala Belau Faut mingi njora Christine Bondala Belau au moins apena kata l'éternel ya Prince Babia azali bongo mobali ya Manique de John mbala mo pepemo boye ba audio ko soit na bani papa ke ti le ska tozali to ke malembe Kepa malembe to la munga na tongo to na la mama abimisi ba audio oyo wapi Manique azobimisa ba propos moko boye ba moi déplacer ne ba sepeli na ngote to mona internet na ebité ba audio ngo to moni bien que Manique azo communiquer Kisinjora oui na ebité e bandaki ndengeni bon en tout cas pena na zapena Tanti Christine de Lobina pena sérieuse vraiment oui Tu vends le 16 janvier. Le 16 janvier, nakutani na batu ya basala ke pa mata micro alikolo. Nakutani na batu basala ke pa nakutani na Richard Ntesa. Ouais. Asala ka pa ya Mike Lokamba, cameraman. Abia toto zapena Prince Babia, auti ko sala émission ko ne pas abiso so batu batala ki. Oui. Mais bakutani pe na l'entrée japonais auto saka ne pas Koffi. Na moi balobi ba kepa Koffi. Ba monika ale ataka moi ba pia kaka presse alobi ake komona Koffi Olomide. Na ndenge presse akendaki pa ya Koffi Olomide. Atikali libanda faut ba annoncer pour abenga Koffi Olomide te akomela Koffi message te malgré mama bangazo loba Koffi abenga mwana ye so ki presse aleki aloba makambo wana te. L'André Akoti a annoncé presse et pas Koffi Olomide te tozana Prince Babia alinga mona Koffi abi vraiment no mwana nga ete
na mwana ngai te na boyi makambo yo eutoleka ya Vodacom là so ko mona nga so na presse ba na photo ba ko masusu ko finga nga mwana ko fa inviter na ye na ndenge mama na ya lobaka mwana ye ako mona Koffi Olomide te bato bazaki pe na ba sipe Koffi mama ne kuta lobaka mwana kutu na yo te Koffi aboyi na ye Landry pa ye sipe Prince en tout cas vie a lobi vraiment oyamba na ye yo te Prince azongi nde yane Jonathan lobaki abengi mama na ye na keko ne pas Koffi kofa bengani nga mais atika ko mona Koffi te ko bengana mutu azali sortez de ma parcelle bima eza bongo Prince ba atika ne o mona Koffi Olomide te mama na ye abandi ko sala bémission na Titan o ba benga France 24 j'espère que batutu ba nga batala ke émission akomo loba akomo finga nga akomo finga Cindy akomo finga Koffi atipa Koffi yo na obendo matoyi na mwana nga ataki be mission bato surtout ba monaki be mission abani ko finga ngasko na tele mission Koffi Olomide ayambaki principal na yo ki kakendaki ma vie afitaki ne ba problème lem su photo ke bimasu na ye baba su ko finga su Koffi juste mwana baba sala nini tata boy pour comment ba ka bongo na komeli manike na message na ko cha o bambango wana na komeli manike message bonjour manike ndenge ni su komiso su bemission makasi boye okomi ko finga Cindy manika bani ko benga nyama zoba ko fait pesa ko nini bomo trike mwana ngai na mo fleuri maye boy na boye na ko laksa bino non c'est la bino 1000 émissions aux années 2023 mwana ngai nyoka bana ye tete mo si bolole après ça ko tadi abandi ko finga nga yana kokate na kati téléphone abandi ba audio esaite ba audio to so la normal okomona yuna Koffi bobo mababia manika lo bango trop na be mission maintenant bo selango analyse te bino bato ba analyse mais on a vu que on est déjà vie privée non mais bo kangami kaka na fali alala na Cindy na ba audio wana pongati on a ju audio ba audio na ya kofinga eza ba audio moko te ezaki ya sentiment to sur la normal donc ça va conseil te eza ba audio ya kofinga et pourquoi Jora yoka s'il te plaît kokotanga te na bali ko tindela ba sana kaza di makambo eleki pa manika bi ba audio eza ebele mais bo bimisaka moko ya partie moko ya Koffi ya Cindy ala na fali mais alba makambo ebele melana inter continental bilanga njoko na yoki ba audio manika lui makambo grave ngana Koffi to boma babia yango bolo bangota Nicolas Ketcha Seruti na $500 Koffi apesa nga na livra babia ya bete sono lisonga zangande ni Ketcha Seruti yozo ka Ketcha Seruti ye fa lo bango na parquet mais yebi lisolo mo ya Ketcha Seruti na yebi yangote ngana ko betaka masolo grand frère nga TP à son âme apema na kimia yo yebi grand frère nga na maniki bazaka sur libalate mututo yebi yango maniki mo libosa bota Jonathan akutana ya baba baboti de bana Prince na ana manike akebala mobile na policier bavana ndako mo babota tom oyo mo ane 4 minutes tom oui après ya baba pa balaka lima babota des enfants oyebi yango alima baba kufina maboko ya alima tokomita masolo ya na ngata linga na suta pe malatimia mais manike ko mo lobisa biso ngisala nga mo passe liwa ngai masango baba ekutanga so bosanaka bino so boyebaka te nazaka na prison naoki sango mukile ningani na prison babia akufi akenai na ndako ya alima mais ya loba ngo tro nazana ba audio na koka ko supporter ba audio te na bani ko tindela bato na biso quartier la terre ozo ko ba audio zaki ko bimisa mambo soli bino mi to soli biso mbalete ya kofinga bon mambo ya fingi yoka ya kofinga eza ba audio mote na ko bomba yango ya kofinga ya Cindy ningo na kofinga kofinga ngona respect zate ya kofinga ngai moko kisinjoka semeki na ye ngazoba yalinga na mayele yeboye na boma babia eloko pesenga kana na baki mbalo no trop c'est trop ngape lo porter plainte nanga ni naza soka ba jouer siko ngape na kei mama na il faut asila alaksanga Ketcha Seruti oyo ko fa pesanga na $500 to boma babia et ça bien te na binise ba audio na te kesaki ba audio moko to sola mam normal telele koma muto ana poto ba fingi na audio afuni muto na kitasa na parquet ba sambi oyebi yango lelo koma olobi na mutu na video ezali boko samba
et ça ba audio moto to lo sur la normal et ça ba audio finga ngana Kofi na Cindy alors c'est la biso 1000 émissions yango pas ça la 1000 émissions te na tinda ki ba audio wana na tinda ki ba audio wana on entend ne mambe kendele ba audio ne me pelissimo to tanga bi ba audio pelissimo to te na be mission pesali alors ça mana ba vidéo na ye et ça na be mission o ya salaki bo chaka ba audio te e bandaki na be mission olaninga oui pour bino ba journaliste ba mo sakana na ba Kofi Olomide mutavandi boye azo finga Kofi Olomide journaliste tiki yango ndenge lelo garçon ni migi nyema atika zobosi persona ba finga Kofi Olomide lelo Kofi asambwa bino ba journaliste botika kusi de pour la finga Kofi Olomide ba bêtise yango mbalo bino pe boko kangama eza pena émission bandaki na émission tozana be émission na tuninga bandaki Kofi Olomide avant d'aka boye atonga prince ça na sens temps Kofi Olomide avant d'aka abenga prince ana temps wana te Kofi avant d'aka yoka ba penga na zane ka ba contrat azo lembango kutu tu fais du temps dans la télévision ba nyonso ba déplorer ba bi tata moi sina maman bazo nuire à venir ya moi na bango est-ce que dérangera yo oui ko tchanga te te o bato zo ko tchanga te bato wana ba yebite mutaso bo ma vie à moi na ya musique et za presse a fingi Vodacom bo selon analyste olobi a fingi Vodacom manike miko ele kazo finga Vodacom azo finga moi no Jacob mes premier bo lobi ngote pourquoi o ka bo moni ya grave kaka singala na fali ngo bino bo sala analyse oh ngana bo mababe na Kofi ya grave koleka maka nyonso zaki na ba audio wana bozo katango pourquoi moi na bato aza pona pouvoir ko mona lobby Jacob makambo c'est si la concours c'est si la Jacob na mona ke presque na prince pamba bazala katilelo alobi yango abi soki ba pesi contrat et sengi ka benga bana mai na ye ya ko benga prince parce que maman bango pa ko balukela elobi soka zo finga Jacob pour ani afinga Jacob pourquoi manike afinga Cindy ba 5 ba 6 ba vidéo za boye bi Cindy asala ye nini ba 5 ba 6 ba vidéo ezali de mission na salaka mona masina moko boye ta masina na ba suka na ba komina ba changu wana bachanga ba titi le valwa vous comprenez respect est un artiste manike aza respecté na bisa ki na ba audio o eza 2023 ye muto so ni sanga ye manike na finga nga so ni sanga na ko supporter ba audio bongo te pa lobi nazo sela bino 1000 émissions na Kofi na Cindy Kofi asali mwana nini Bolingo, yokelanga eloko oyo KLP distribution chez Luc Kulapa. Yeah! Société KLP distribution oyo ezali spécialisée na distribution ya ba boissons alcooliques lokola whisky, champagne, vin, PMI susu bazali koteka ba boissons non alcoolisées lokola Coca, Fanta, Ozamo Bimba. Zomi awa na l'île de France, oyo bazali kosala la distribution partout. Mingi penza awa na l'île de France, livraison ti bisika nyonso kolinga. O na salle de fête, o na ndaku, o na dépôt, bisika tout okolinga. Ozamo Bimba. Benga bango na numéro oyo 068 54 17 740. Société KLP distribution chez Luc Kulapa. Yango nde fandisi masolo ya spécialité distribution ya boissons alcooliques pe non alcoolisées. Kofi asali mwana ye nini uza mutamayeleti tolaka biso na bino bato internet vadi otangi classe obenga nga mama pona na obota yo obenga nga mama bota manike mama makamani kasaka na internet nana zobebisa vie ya prince lelo grand prêtre na biso Kofi Olomide les légendes africain bataba Côte d'Ivoire bataba Niger bataba Angola ba mona yo mama ozo finga ye ba ko produit moi no koma ba ko za moi no koma ba me maman nyole na voyage moko koma oya ko lo ba moi na mta fuli bango na voyage wana ninga lo ba prince fula wata na voyage Angola siko prince azaka na wata te wata na Angola ba sikisa sala ba place sala o moteke ye muto azo kangela prince makambo ya musique
tokende pa ya Willy Moucheni parce que oyebi bemission aselaka ya Willy Moucheni point Willy Moucheni aselaka nini ngai naza zoba te nalobaka vi nanga manike te mpe nazalaka nete namonaka te natambolaka na ye te eza ya Willy moto abenga biso prince alela ya Willy papa na osala concours na bakala tobongisa toyokana kaka makambo yaki ya mbongo ya Vodacom manika changelanga face na internet nazwa mpe mbongo te natika nanga mpe mbongo mpe esalanga mpe eloko te balia mbongo na ye na mwana na ye na kipa nanga mpe te yokana kipa nanga mpe te parce que nga na peya bamapango danse nga na simba mbongo danse nga na belao nayebi si yo zala sir ozwa jipe kanga dache lelo le 15 musika ozwa mama na jipe Valdi belao Moutouale Belao, merci Belao. Vous comprenez? Donc, Manikende, il faut changer Ebele. A changer Ebele pour la vie à moi, presque à diamant. Yanga, il tient pas la botibana. Ngamo pene bo luka. A diamant. Les noms Michael Jackson a bonga, batebe, babonga, bakofi, babonga, babonga. Tu peux faire exemple, va faire babonga. Famille, tu babonga, babonga, famille, tu te balances, ndambo babonga. Et ça rend bon la vie. Pourquoi ça peut président de la République? Tout le monde qui na Google et Bimi, il y a un mois ça Cristiano. Aozanga lipa Cristiano milliardaire. Aozanga damage à bota 3 enfants. Et ça internet tu vois, il y a un mois ça Cristiano. Kobongo ya prince et ça non soka bongi lelo en attendant et ça bien maniqué. Manika bo sanga na diamant na or na maboko prince wana. Ozo comprendre. Afongola mo anenzela atika ko finga ba producteur ba oyate. Proter monte oya amona grand prêtre Kofi Manika manke bongonga Manika zo ba Kofi na zo bendo matoy tika mona nanga Kofi abenga mais tu dis que moins ça la peine biso ba bana botu ko pesa nga faute Kofi ngeza ki trop ngana yo makambo yo soki lelo yo kana biso lelo lone na vandi boye mutu moko soki azu audio abike ngana ebena Jimmy Belao abandi ko finga mama ya Jimmy afingi Jimmy na kotindela Jimmy kangango mutu mo so afingi Jimmy pana nga soto so normal ça va mais soki aye ko finga Belao o aye ko finga Jean Ketalove pana nga o aye ko finga Jean-Jacques Pagna o aye ko finga ya Robi Vwemba Bogara Genève o fiangu tu Bogara nya zaka vilain type nyama vie moko solo vie mo bona kotindela ye eza bongo zaki ya ko finga na kotinda yona tinele ki ba pecha Kofi na mo feri na tinga tene Kofi le minute na tinele ki ba landi kidoka odio panjana te e panjani odio ya kofinga panjanaka ezaki secrete ah na ebiti la mama zio pinga kuna ndinga kete parce que wasala nga finga nga mikonyos yim ta pibeki ke Kofi boyinga metela bisu Kofi apienga na ndinga kete audio wana bisu o Kofi pesinga bolobeli yango te mais kaka so apesi Cindy allez et makasi to koma to kebale tembe en tout cas les deux sont là Christine batu makamunenge leki ba feba konane manike bomona ki be misasa ki liboso so za prendre Cindy te tango Cindy a réagir pourquoi c'est Cindy direct nazo accepter makambo yo ngai boye owe bakapenga boye na boye ozo komikangisa yo moko bino bato ba analyse bato ba internet Cindy za prendre manike te lorsque qui m'a camouflé sur bas qui na parquet bino bozalate et tout le monde batebe ba côté lipe manique de John de ba côté li Cindy bato lo barate au kangama ya côté na so bande on so bata changwa en tout cas na monde tout donc ozo comprendre makamso ezala bongo mutuale il faut bolinga la mususu manike nde makaba yinda ki bo Cindy za problème nete atalo ba na parquet ala ki sa vidéo o Cindy afingele na mokili exact mais ce que veut jour na katiote kaka na makambo mpepero nde ezali to moni su yo oyeko poster communication na ona mwana na prince babia toyebi ke mona pe osilika ke mama en tout cas bino be bolembisi ngai ko solisa nga sute tom sulu be ko kanisa omoni lelo public na place yoka oui mukile koma bongo fo mukile yeba et comme Android vitesse eza vitesse ngana vanda lelo ba Kardashian bataka vina mo pe na TV hein naza Kardashian pe na Congo nga vina nga caméra kanga lelo ba Kardashian ba sani mibali bazotia ngai vina ba pasole zolo bazotia
ngai vi nanga caméra mais intimité musuba yoka na psayo yoka na psayo Prince Babia soit zaki mwano ya bwanya akoko lukanga na ndako parce que a lukanga te yemta pelisi moto yemta kene ko bisa mama na ye ke Kofi abenga ninga e pe ka lo da kisa su problème bo yo pesa ka rapport na yo non yoka ezaki problème te ezaki oyepa moto bengete abe ko yamba na ete aboyine ba problème non parce que dakisa za makamu susu ya prince ezatan ba moneka na Kofi la mama zui ba komi ko finga ba to juste mwana baba linga sala nini bona mama na linga kate mama na koloba akoleka akoloba kutu ba mona na Kofi te metala ninga lobi ba mona ni na Kofi te prince mutwale prince amona Kofi te metala lobi il y a respect za na ba grand prêtre kwa Kofi obine mani ki fa ba obanga mikolo aza mama bana nanga menga moko pa makanga makasi likambo ngapela na ba audio ngana boma babia to samba na yango na Kofi olomide au poster Prince Babia mamba na poster Prince Babia yoka Prince benginga Prince ngana na joye na zemi na 1999 ya babia ko tikela nga zemi yoka mutoko supporter oyo yo pe kam do simaka mbongo ngana ebi na ngate mo so binga na zemi na manika ba ona be monsieur belé Prince ayebi yango na soma ba couche ma mutu na futa hôpital Prince sumbela nga sero na ba couche za longo linia les gens za to sali bo mwana nga na makamo na ko beta ngote le Prince asaki mission lobi so na ko mo yemba tata mwasi na nga les majeurs OK c'est un de la gisaye ba yemba rabo ba kota gambo ba saka bo ba mataka bo mutu ala laksa ye Prince subela mutu ale mwana mutu ala subela mutu ale mutu ala zo memaye ba tamba na babia respect ezala na nga en tant que tata akoka kokomela nga message ya ndengwana te omotenga na chaka OK na poster soki na saki mabe ne bobeza famille bolimbisanga mais noka kanda akokomela nga bongo to ka vina ngeza ka caméra batu nyoso to baloba pamba mutu to akoma likamba mabeza ali a publier baloba pamba amwe batu babengi njora longola za mwana bomela ya moto ngana tata na kobe mabeta ya mwana nga mais via Prince il y a musique ce que je beba c'est ta maman na ngai parce que mais bon après on a pour poster on a ne bata muki babeno longola za mwana après Prince tinga sous message ya ko s'excuser on moni na kanda yepe kanda ngape kanda a s'excuser na ça nango na ko tinelo pour bamba na yo bon pour batu baboyi to bana soko tiaka bamba et ça salité aza mwana na sala ngana problème na été si que Prince aza mwana oza problème na été est-ce que lelo nde procédure au kangsama ni kedo lo bamana azo kangama na makamu na ye moko chose que bakangie lelo est-ce que oyebi ke yemo mda sala pour Prince aza pas nourri yemo mani kemta bunda pole sabana et oui bunda pole sabana oyo capacité ke bana batikali batom batikali tom sous moi dépaysé famille na bana pototi aba bana mbongo wale sabana manika zo ke mabe il faut to samba boinga sindi to samba ngape na ba audio nanga ya respect fo zala na zaka tata bango sabana na leisa manike na bokole na ndako nanga mela mai nanga asa toilette na wese na ngai na sombele bilamba olata na sele ba kushima lo bango na sele makamutu nga na vina nga na lala shete respect za nanga manike asunga nga te ndenga na sungai oui amuta ko sunga nga ko belanga $5 $10 na ko kabelanga $100 $200 mais on a sala pour na vie na ye abimaki atike nga presse na boko la bana ozo comprendre yaya et respect ezananga na kamo ki manika pelimba la moko kaka pa oki Kofi aboyine presse akota cheye aboyine pona ko éviter ba problème bon ce que Kofi amona ki presse ou ba sa ki to vidéo eringeza ndeni pa lo baka déjà mwana na Kofi to kofinga Kofi tata moko boye ko mama ebele eza bien te bino bozakane bo pesa ke conseil Vadi to pesa na ba conseil be monsieur belé bo sali bo kangisi manike le soir bana ba sali keni pena sali mission na pota bi manike na ba so kangele le 2 jours 4 jours abaro bimisaye eza bien te mam so fo bo maka moto ba te belé ba sebe mission ya mabeba ba saratola ba nani bozo pelisa moto solo ba kena na parquet vidéo mon côté zali sinda finga manike audio mon côté zali sinda finga manike lelo comment les audio restent
bato akoma osama na ba audio kuna koma kama mutana bluetooth na audio nazo kena au parquet na audio na et l'on les écrits restent les écrits les audios restent oh mais c'est vérité et ça malamu témoininga mani kaza mama ya bana nanga to vani ndako moko banne ozo comprendre soki lelo nga kisinjo kanya na za nga makamna nga déjà na bavuka nanga yeli kambo il faut esila ngana kofi to boma babia na lolo bano na zo ko bano ozo kipango te bo sela ngo analyse te pourquoi kaka ya fali ya lokuta mama bongo bono yo sapo basala ngo analyse ah ce que ya salita pamba ya lokuta ya falala la sinine yango boni analyse ya bêtise a bongo na sela ngo analyse bino nyo internet mo bino bolongo ni ba partie belé o manika finge kofi finge nga nyo surtout ezaba audio c'est belé. Il y a manique faut changer, il faut beaucoup changer. Et peut-être aux années 2022, na kutana ki na ye, abinanga azuti kama kaba mission pour na presse qui est liboso. Mazo changer na yete. C'est que là on se bat bazo le la babi. Comment ka ba audio ka ya manique mte bimi. Bon on m'a embouillé pendant le bal. Tout la mani. Ni. Oh, na saka na manique. Ngana okomaka. Ya finga na okomaka. Oh. Finga na okomaka. Banaka ba de audio ka na peke conseil. Na bine oza 2023 tika boto bo la bana biso toza na so ba pierre na biso to tsaka ba minoko te ozo comprendre donc makambo ndenge leki na banji bato ba comprendre nga ezaki ba audio moko to sur la normal te ezaki ba audio abenga appel après bani ko tinda amoke na kati appel poko fingele kaki na ko tiko te na kofi na sindi bobo mababia et tika bobo melanga prince non c'est la bino 1000 émissions na mounya lobi trop na suite téléphone na kati manique après les audios et yango ndenge mikole comment les audios restent yango moninga pe na koke ba audio na tino ke somo na meli ko tindela batamo feri bato akidoka banani sur le lot on na qui moi autobi que les fins tirer faut le boire quand on peut sur le moni fallait tika no bazwa nanu tika no bazwa nanu on a conseil moto ko pesa c'est mec qui no mama bana yo te mi cho conseil zanonte to ke no parquet conseil zate vraiment conseil zate manique trop c'est trop ko finga kofi respect zate ko finga boye koloba boye sindi abatalo banete lo sindi alobi sina sindi na ba bili mikobi masalanga mon ami na pese mbote bili mikobi mwana chango bayem na Paulin Tambwe babi njora na ko pesa sa sindi $1000 pour na bavoka. Donc et ça la peut boyer pour ba te belé pe internet o ba finga rabatu ba respecter yaya ba respecter pe ba mikolo ba respecter pe ba artiste congolais pour continuer te ta émission ba sala fingi wata ya fingi wera mabe ya fingi oyo mabe eza bien te na ba artiste na biso ba sindi ba longolaka pays au soni na musika na ba pays africain to kendaka au moins à plein niveau bazo respecter Cindy madame Cindy honorable Cindy mama alors azo yemba bato azo bine bazo sepela na batanja na partout to na ba Nairobi na ba Botswana donc eza te lelo mutu moko boye aze lo côté avec un plateau abandi ko finga we abandi ko finga jibe to linge continuer sur bon moteur yango moni moi discipline ekota manique ayebi yango le vidéo il y a grand prêtre Willy Moucheni zongi o afingaka Willy Moucheni na bato batala sur Facebook bayeba na ba makambo wana te bayeba makambo te ba mona o afingaka pe Willy asalaka pe boye manike ko finga bato eleki et puis minga finga lokuta ngane to yebani yo yebi babezi na biso oyo ekemema so pe basa babe mam susu azo finga wana akele bango kone muta yebi yango souvent kamonga na hotel melangana kofi to boma babia ngaba te et soka ngama kaso mo likambo c'était soka mais quand on a forcément balance celui qui se sent piqué connaît l'affaire pour mes amis naebi yangote mais naebi yangote na pe na pouvoir wana na pe na puissance wana te ya bo ma grand frère na wana master na nga jamais compena olobelo mo boyawa celui qui se sent piqué connaît l'affaire nabeta lisolo moko boyanga 2008 navandaka na ve nanga moko boye tovandaka ne pale moko nga nanda ovanda shei aya bo akuta de veste bunga ve wana akenda pa nganga ayebisa ye nga vadi ezala nga te nayoka mama na pasi
na ese memanga pa nganga to koma boy eloko ebikisanga mayele to koma boy nayebi nganga na ye ya ba ke vie nganga na ya abinanga yo cha tembeza na bisie sala nyonso sala poto ebezanga bo elanga papier duplicateur ba na papier duplicateur azui mai ba papier mo atumbi achebo na nini bu ekomi na kishinois wana ba be nga muto lete ba be nga komona nga Yannick na kishinois Yannick eza na y ya n eza 7 lettres ouais il pas bête na kishinois bu po biso koma na alphabet ba chinois ba koma na caractère et bimisi 7 caractères baba lobi na nga o Yannick na kangae na bisi kishinois ko komona ka lettre mo mais en chine ezaka na ba 3 lettres na kati ye ni oyisanga o a o eza atin chinois ezaka na nini mo loko chango 7 Yannick ezaka na 7 lettres tina unité kishinois ko ezaka na caractère moko mais eza na 3 lettres na kati na facha danger oh vengo e mo azongi to beta de 2008 tina 2019 nakutana na vena nganga bela kuna abino momi na ngam tando linga to za la shenga im tando yiba ba veste wana po yobima. C'est lui qui se sont piqué connaît l'affaire ngana eba ngote et a passé. Donc c'est un peu ça. Donc voilà, on a une intervenir kaka. Mais tu as quand même micro na ebité nyo soto sola awa. 20 jours bien comme Mutamali, il au moins moins de douceur. Vraiment. Tu donc piquer artiste moro songolo pakalaté. Toujours aussi la réalité, toujours spécial pas si pas fanatique et belé batala arabi surtout ma famille vraiment, surtout ma famille sur YouTube na pesi non son bote ma bota nyonso. En tout cas ça la moi pas si na habité intervention de gozani. Na likamuneti ni nous avons na sigil. Makambo to za okopote ya manike. OK. Okanga ya kofinga batu. Bon, en fait, Serge Ndombele, mon vieux, Stevie Sombo, le leader. On a le bleu, mais ça. Stevie Sombo, leader. Au Maroc. Oh. Ah, Njilo Nangati. Njilo Nangati, tout sur la Nekula. Nangande Bende. Mais bis au Njilo Nangati. Nangana Kele. Oui, ils sont des fois qui font. Oui, qui c'est moi? Qui c'est moi? Stevie leader Sombo. Mutsunanga vraiment donc. Donc biso benato koli et bende wana na ebisio. Donc mutu de moi lito so la ne ku kalaté. Attends on ebiso to la ne aleli. En fait nazongi na makambo na biso. En fait net singana lo baka internet et maitsa biso ki tsara biso. Il faut to yebaka makambo na biso to yaka ko loba na télé. Omoni pena ke logo ezana ngo utilité. Na na ngapeka bazete na lobango. Net nga ba audio oyo jure bima. Nazara na parler. Na monika leader atineli nga audio. Atinela pe. Na bandi koyoka c'est oh, mino bozo so na boina mani ke pona nini. Balobi. Après na vanda boy, na monyango na internet. Parce que les gens na pire nga na solana e Christelle a dit qu'il love. Abinanga oh ba audio mo yebisi ngai vejo atinelo na yoki ngo na internet na page mo na bandi koyoka ngo ah na yoka pena bena bino na bengi venjo na bina eve na yoki ba audio na yo na internet abi aiza makamunini oyo intéressé kuna na kata binanga est-ce que bakolo ba pena ngai na kofito boma babia eloko bando so yangwana sans rendre compte kutukie makamu ya sidina fali ezala ndenge ezawana. Ça le temps sous batu ba yo komoni il y a des batu misu sous vali boloba ni mabeka na ku. Mais so yebisi batu ba ko kata bi amutole na boa ki trop c'est trop ba ni boloba na boemi. Na boa. Est-ce que vous avez peut content ya komona ke biloko ni komati na place publique ndenge ebimaki. Ouais. Na yoka ka vie na été nazaki contacté. Très bien. Nazaki contacté. Tant on a tout nié pour ngai na boinga pena na ngalia ka nyama to mibali. Tant on a yoki na yena batu ah na bina benge mo osiko muto a publié nga bi asuki trop c'est trop a kokité nda bimisiango trop c'est trop sikoyo eza audio mo ya kofinga biso do ba na famille comprendre pas à 100% mais to yebi moi cause aliwa ya grand frère Babia paix à son âme comprendre to yebi manike pa yebi yango. Mais oui, olo balikambo ezandingo wana ti. Bon, nga pena mamuna na kota ngo vraiment parce que mon rona ezanga mais ezarana ndenge na ya lobara azarani na frère mamuna été. En fait, dans ces pays là na ngote na ko fanda ce que na moni ba doit ça ba analyse. Na ba analyse nga dala fait ça tu lis. Et ça tu lis abi. Muto azama be o ba bomba ezanjo.
pour mutabimisa qui ba audio. Si. Attends, on a partagé dans un premier temps à vie on a Vincent Chiluizi. Si autant au sali analyse ya ba audio. Na kati ba audio on a mabeza ba 4 et 5. Et tant que mutamale les vadine abi ko répondre raté. Tu n'as oui non souligner. Dans un premier temps. Donc on a gagné monter na limite appelé sa moto c'est 20 jours. Bon muta so pas que sens. Bon muta. C'était mais moto peut faire. Il faut pas so ça. Faut pas so ça. Ah bon. Viens la mayele. On les caté. Bien. Moi au moment où elle met la poche. Il y a une limite. Est-ce qu'on a la so pas que sens. Bien. Après on va le mettre na bombi. Comment tu as voilà. Le quoi toke est-ce que soki alinga bu malimete. Tant où il y a Anderson et Nimi mon pote boss aussi. Tant où il y a Azui a commis bino ba so wasa analyse bolo baboy. Ah. Na ba audio toyoki mutabimisa kyango mutasali mabe. Oui d'accord. Nenga bimisa ki ba audio et bimi makambo ya sœur na biso na fali. Mais na kati ya ba audio wana na ozela ngape na ndo l'émission wana. Parce que na juba réputation en bateau. Est-ce qu'on ose na yoka ti ose est-ce qu'on oh va dire ko yiba $1 million au kimamboko kenda so komi millionnaire oyo futango eboso boma mwana bato. Ato kimi 10 ans. Bon kangi so toi millionnaire pour oboma ka dossier. Et là suis ma kati za mambo ya maboma. Voilà, si qu'on ose la émission. Ah c'est une émission. Non ose est-ce qu'on émission na yoka. Na teka liwa ba de pas kofi na seruti na $500. Parce qu'on nga na ose la pena na bi bon. Lelo pena to kutani na bato pe ba osala analyse ya maele. OK na pesi ba coup de chapeau. Parce qu'on ose na yoka pe. Mais comment maniki akoki ko lobaka to fan de la pesi ko njora to banjora bino pena kofi boza pena bandoke. Pourquoi boboma babia? O fan de la. Pour maniki loba ngo trop. Ata une émission. Mais est-ce que ebike et le côté le ko bominzo ko mutom dans la partie na o azolinga to soit il dit alobi na bien alobi na bien yo va répondre à Guillaume Ntinga ni Jires Bateka na ebisio yo banda pena question na yo muto asai nini alobi mon ami tu tolo kola yo ka fait na pillage ba da piller mais muto so za tongate musa posa azo ne temps bouteille na champagne musa posa za machine à coudre wana ozoloba bakolo affaire muto yo ekweli sir na biso Cindy na ve na biso Olomide wana bango siko tangu yo zo salela bango analyse yo za bango te yo siko so sala analyse yo toucher point audience yo zo ndeto sola il faut point yo siko nde muto sala yo toucher point ah mais ndenge nini yo vigilance le comprendre 20 jours pardon ya mutwale 20 jours ina posa ba lobela bangambo yo zo soye ma azalaki na posa nango siko yo ke loko pesali tant yo zoloba intel asalaki intel mais bon ça na o eza grave yebisa ngaye soki bena ke baloba bon na yana nini ote na eza na no nde to toucher te to likolo nde to vandi pena bo Evaldi na koloba bena ke yo nde exemple yo muto boma muto kingani Eveline to pesa personnel yo muto boma Eveline na yo mutu exemple te yo kaka cité exemple Valdi aboma Eveline Valdi nde abimaka na bibish soki siko basambusi oyo osambusa makasi oyo kapasi ezani abomaka oyebi ya koboma ndenge ezali oyebi famille ya mokonzi na biso mwa akufaka ya boteti boye bachakati akufaka kala tango kaka jo wana ekosala témoignage nde babomaka ye tokundaka ye batie bafoto wana famille na mwa balela lokwa baomona ye akufi su lelo siko nga na lobi boye tango nde siko bajournaliste bato totiena bateteyango bajournaliste baosala baanalyse baaudio wana nyonso so 5 minutes yango ekokoma ata ba 16 monde eza na ndimi te na 16 minutes wana nyonso ezaka likambo ya sere na biso Cindy na frère na biso Dicap tu vois ils ont makambo ebele or que mutamaela sa ranene so ba peso discours autant aga introduction tant sujet tête aucun ici na développement na suka tant ozo lobela bo lobela bo audio nyonso na baka nyonso siko bino bo kati kaka bo kanga so na comprend 20 jours OK 20 jours akutu ko zela non OK sina luka ba avocat te 20 jours akutu asatanda kine ma ma fanja ba sinyo yebuta yebi on dit abi ya lo barato boma mutole na publier yango bato bayoka makambo lo baka ko boma o fo sila pa lo bango pe na mission ande to lo baka ko kolamba soso muso alinga lipeka mususu linga ne likolo bato balingela bango koto bakendelaki
Nengo monique ser na biso itapaki. Et maintenant yo kanga pena meka yo mtobeka ba kanganga. Mais ma comme ça que yebi ke mambo wana le leader américain ya Obama kulutuna yo Nicolas basket ya Serouti. Ndanga nyawe. So betinga na yebi ke basket ya Serouti na 500 €. Na kango na yo kango trop na vie. Est-ce que yebi? Alors bango trop na yo kango trop. Ya to so ba fandele côté maloba sika. Na kango trop. Alors bien trop. Parce que na lundi parce que bossé la analyse te point. Bon si ko 20 jours. Pardon mon toison ça na 20 jours micro. 20 jours ozak mo Christ ya ngumba catholique. Après batu misusu bozo finga sindi olobi kaka po yo ki ba lobi olala. Ya mwana mwasi nyonso so sa likambo ana te swaka ye netinga kisinjo ba lo balanga na lala na mbutalikasu na lala na ete swanga. Otika kuma mbutalikasu. Na tika kwa mbutalikasu swanga na lala na mbutalikasu te. Et soit moi ça linga ka dignité na ye. Balongo la celui qui c'est ça piqué connaît l'affaire longo la. Longo la ngone ka mutala le ba non ça ba lelaka. Netinga kisinjo kana na zabwe na lala na maître Korea masamba mais la lala na ete. Eza bien international makamnanga na mibali na makamnanga no sepe na ngote. Ya kolala mwana mwasi nyonso surtout eswaka ye. Yango sinda koki ko supporter yango te. Ozo comprendre. Alobi ti bofinga nga na botate na sala boete. Eza akipana ngote. Vous comprenez? Il y a que là, moi, tout à l'heure, on s'est fait un côté, et soit que bango surtout ce qu'on a là, on a mutuana té, et soit que ma cassi, on te la paye yéné ngazali. Vous comprenez? En tout cas, batu, et le monde balelo va dire, batu lelo ba finga, Cindy faux chéri, Cindy a faux chéri. T'es a faux chéri. Mutuaza na van nae, ne après nae. Sauf que même là, Shakira, ndengazali la zaki bongote. So que même na Beyoncé nenga za lelo azaki lelo bité ça avant ya Beyoncé na lelo ya monté ça avant ya wa uchobota na Rihanna nenga za katanga zokola batala Diamond nenga zalaka lelo aza bongote mutu tu so azokola za lelo mo so pa koli akoba ba vainqueur ke lelo ni pe fongwami otala pena mutu ala zaka mukie moko ye ni va zaka squelette biso zo bisi ya makaku ndapa so zo makaku ndakentire bongati ngana zaka mbebo kuto tala ngate mundo kwa likala makaku mutu nyonso za na ndenge nenga zalaka kala so kena ba Messi ba Neymar so kena ba Messi ba Neymar ba Cristiano ota mutu tu ba Pogba nenga zalaka kala oka Pogba mais bonobo tala Pogba ya lelo ezala mso muto zo kola nzamba binanga chanyaka biso après to koma ba koko to koma longi na biso ya ba koko muto nyonso tout ana kala na eto ala boete et puis Cindy ya lelo ya mbongo boma nanga zo kota banque Cindy ya lelo madame cette vidéo là est importante ba chongo na ba mukolo mbongo ole mbongo na ye mukolo mbongo ole mbongo neto mona soki ezaki Rihanna ne ba panzaka mbongo bonga mindele bonga bolo bate tout le monde a baneli na ba dollar rebela zo yemba opanza ko tava na ndako ba America ko tupa pa basala ngombe na ndako sombi kifi wesa osumbela ya or abengi batu boya abo filmer bo filmer wesa or mais est-ce que 20 jours avant tika bon respecter Cindy ko finga Cindy leki lelo Cindy lelo bazakane pimenti ya Cindy sur la fraise lelo Cindy ko lia ka ba fruit lelo Cindy 17 ans na quartier la tayemba ne kaka lelo Cindy ma o senti pendant 6 jours tale pa bobite oh madame hôtel pena bobi pa opena madame bino sko ba vrai chéri bino ba vrai chéri obo finga Cindy bobalite pona nini bosi mabala ba million ya ba Arabie Saoudite te pona nini ka fa ba Arabie Saoudite ba vrai chéri fa ba vrai chéri ba Américain ba dollar rebelle bato bateka bakiso ekanga bato mbongo bamo bazanga ba président de la République yo teka kisekaka mibali mais bloqué par mon ministre la président de la République mwana mwasi moko bena betaka zeke yaka na betelo mais yo posa mwana mwasi po apena 32 à 35 à 34 mi zekele beta zeke luka ministre moko ya Gabon luka ministre moko ya Côte d'Ivoire luka ministre to ba ministre Angola. Mais est-ce que 20 jours allez dans sur vidéo auto le moto tout à l'heure mais la kataki on a nous vidéo na yo na kuvi na kulutu na yo Antoine ya bisou OK le bisimo qui est fort un cop intimité mais devait ça la gaga play tourner na sala ke mission mona serra ke na no ba fi apesa na biso ba bisou ba petit na yo apesa na biso ba bisou ba petit na yo ya za pa bisou anani pas bisou anga bisou fort on se comprend et il y a que ça bolingo
ya yaya na leki po bokanisaka mabe po bino baloba déjà après sa chanteuse na ye après ça susu après singati après singa mboso bango me bolo bango bien te bo yanga bolo ba bien te mais ya soki sindi lisusu mais na bien to bomba teneti to si ça na biso et le internet ezolo ba fort que c'est comme si relation ya kulutu na yo na employé na ye et comment mon genre bon nga na mona te nga mama loba o nga na moni lo soto bitu na loba o na mona ya ba musicien ndenge balala na ba danseuse wana mukolo to sala sije na loba ngo azaka bo mais nga na mona nga na kaka na kutia na kofi abeta scrabble na za bezo solo na za na kenanga tukutia na répétition et silinga na kenanga tukutia na concert et silinga na kenanga même ba mamele ka kuna ndeni soki mutakota kuna so mutazala so ya fanda kuna na mona epe na kuna te ngala suka kwa na mwana sindi kuna te ngala lobi na mona na ngai te ozo comprendre tozala pe na ba to voyage pe na ba voyage ko faire la antenne ya ba lix biso la na ba lix na so ya ba ndenge na so ba na ba artiste na madame na honorable pe vous avez tant obligé ko faire la protéger basi abandango banda kala mona mo so bo na voice faut protéger na ba danseuse baza nga batanga côté ba mibali nga na bien njora puis ayebi tina tika nga kuna parce que nga na mta ba show be mission na bango ba boye ko yemba ko sala boye nga na mta marketing na pona show ba basi ba danseuse au mona ko kuta Tanzania mutu moko ko yibela biso concert baby yango fo baza pembeni moko hôtel moko na prêtre ba chambre bango so via na 8e ba ma tonos na 9e bazana baza moi c'est pas protéger que partout pour bino ana ko bo respecter moi c'était moi c'est pas protéger gaye ndé maman to sama visili manganga batutu ba sepe na ngote mais bo vendre na ngote bo lobela ngote moi c'est pas protéger gaye moi c'est pas protéger gaye donc ngai na mona na ngai te na mona te point bas merci Ventura to comme na suka babi c'est des choses bas de match aux angi moisi aux angi mobali communication aux angi événement za moko na kata Suisse wana Genève ba mo ba bi grand prêtre abeti sa ba soirée quoi ba mo ba bi grand prêtre na biso abeti sa ba soirée c'est Valentin le 18 février et ça wana na kata Genève na DJ na biso Arthur Kaniki mwana matongia solo réservation za suka le 10 faut réserver place na yo ya kitoko pona ozala bien o mindele nde bazo servir wana mindele bazo servir wana tena tanga pena be ba mama catholique ya zapa na be ba mama catholique bozanga te to sepela le 18 tala papa uti ko sepelation na Congo awa bino be bo sepela kuna ba mama catholique bozanga te le 18 février en tout cas merci beaucoup le 18 février soirée za moko Messi chante oyebi soirée za moko na kacha Genève wana boyebi ma sœur chérie Jeanne Ketalov yoko to yebi ko zanga te yana nga koko bangala ko zanga te omba kilombo ko zanga te Jeanne ya mazamai yo yebi ko zanga te ya Jean-Claude yo yebi il a dit il a fait maître Foreman Marc Makala Tchofana biso ko zanga te Romain Mukadi yo yebi yo to zanga déjà mon directeur respect merci chante ko zanga te ezali soirée moko bien papa maman mama papa so poza na moi cité on va prendre barité yaka kaka boutique na so soleil tropical c'est Tantil Bibiane yo to zanga biso déjà maître Guy Mobala Matitina yo to zanga biso déjà to zala wana vraiment ekozala be DJ so article ni kitaka yé le seul et l'unique yem ta gérama mutu ya ba DJ mtaleki azati na kacha Genève wana mwana matongia solo azana biso na mtabeta so musique kitoko yana nga bogara Genève ya Jean-Jacques Pagna kozanga te en tout cas bana Genève soirée dansante ezam moko ezami balete na Genève wana c'est Valentin 2023 Kolia Komela tous à la bien merci Chanti merci beaucoup Balola merci beaucoup ma sœur chérie Jeanne Ketalov yo yebi lata kitoko réservation eza avant le 10 quand la place na pour place eza da limité boyebi aux en France aux en Paris aux partout ou bien na plus 41 79 68 14 174 tous en soirée na biso au bazo yango bal
bas de match ne bazo bango bas de match ozangi mitalio ongo banini non on a bien gars pour la soirée Suisse pour la soirée au moins balobi papa na maman ba mesana ko zala zala mingi mais so lingo pesa su mama frère na ye na cadeau na ye eza kuna eza pena ba amoureux puis so ko rebiki oza seul yara na yo okutana na premier so poza fresh oh libale comment on peut ça m'appelle na ba fête na si ya canal ga okutana oui on ne sait jamais que so oza yo mongo ko ya tete ya ko okutana pe na libala eza ndengo wana et puis papa maman so za na cadeau ya Saint-Valentin ça la papa surprise ça la maman surprise boyebi ka ya kulu tumdo mutasa ça ba soira bien na Genève ala ka moko après ba corona il faut pena ki tawa pour ba corona esprit pena evanda pena calme le 18 février boyebi salle on est à Genève voilà ça de l'union mututu boyebi en place de l'union mututu yebi les 18 on s'est à partir de 19h bola ti toko rouge on lire au metitongo le metitongo ba to servir ba mindele yango film na film il faut ça là kaka et puis na poto to bunga te pressé donc salle de l'union boyebi yango très bien nazo beta CT ba maman catholique to zana bino wana mais si chante fois les gagoto aye maman mantie ma sœur voilà yala semana et ça la peine en tout cas l'état Messi chante à Zoya na saluer Guy Basket des continents père nanga de Guy Basket des continents oui Guy Basket des continents azamu to sakana été si aza garçon moko simba qui s'était courageux azwa mbongo na courage na ye si bikende bizonga akendaka poto aya so bilamba ba biloko ya koteka azimbonga bomi na banque Guy Basket vraiment sans oublier Chombo Chombo pe donc et puis à moi na malamu na bité garçon na Guy Basket so asali sumo na bo sente na pe simbote na maître Blaise Beko 5e dan yaya maître Blaise Beko pe azaka ne longine ya kala mais longi lelo ya maître Blaise Beko ozoki na ngo si azaka ne bon c'est mon photo via kala c'est ko to mon photo na lobi te na yebi na yedi azaka mukie azaka mukie mutala abi na ngako alinga na mo be vera mboba che photo na kala po ve bloquer ngate na mo ni statut na statut on nga ko fait bloquer onde on va petit na ye na petit na ye kena sakene atike social tuna ni no mo leka chaque na mo yoko to za mta polémité émotion na l'équipe bafana ka quartier la te OK filmo le filmo te kena zate eza vandi kena zate kena mta mobula zate il y a Luison drama ça kia Luison drama quand tu es aux années ah ya tom sous semaine on fait Luison drama wana ndeko na kuzana Nebi Luison drama yela ngaketsa Nike chaussette Nike polo Nike coupa Nike ale so Nike chapeau Nike Nike na Nike a comment jeune entrepreneur comment entreprise au kosi Luison drama funda bino pa bino ba Congo mona te biso ba Congo kala bakonga lelo drama mambe vanda au saramate yeso la rappelle bien on faut oui abotama motema mabete bonne chance en tout cas merci na Yalouze Lubela na lela fort Lili Musomba Toline Mokemo ya le Mokemo l'homme à cravate na pesimbote ya Rico Jenny Chamuna Yalouze Lubela Lili Musomba ya Kaluchichi Passas Mukendi long jambe Noël Ndombasi ya Diko ça dit qu'il a dit qu'il love. Il y a ça déjà. Merci Obi. Noël Ndombasi ya Diko, ya Putu de Yalola. En tout cas ba tutu bolandi ngai bo condamné ngate ezaki audio ya mafinga. Ezaki audio moko te to sur la normal. Il y a secret te to lo baboto pour ça ba conseil te. Ezaki audio manika zo finga nga. A finga kofi, a finga sindi. A so finga. On se comprend, ça va audio mon côté na ko bomba yango ko finge leki abana déjà avant na bana ko finga dans une mission ya Peggy Titan na mission to asalaki asa basala direct moko na mission Mike Lokamba so ko tala ngote mukile ganga Mike Lokamba ka son bakata yango abana ko finga kuna atuni ba bakata mission na pona nini neke contre ba passe mission ngana vendre la confiance sindi manike oza mutu oza na famille na yo wana bana na yo yebaka kotamwa na 2023 yango moni chilo makambu ekomeli yo boye na yebaka ngai kisinjora l'esprit ya bien likambo yo kangama na ngai ke ngai to boma babena kofoza na secret moko baba tikela yo en tout cas faut exception na partie mbalo mama olimbisa ezate po mwana nga pasa ba audio ofinga mwana nga da Chris Ndumba Sheta aza na ordinateur na
maman nga oyo bapekisaki lelo nga ba mo finga nga ndumba sheta e soka mwana nga da Chris yebi mwana nga bien mwana nga ndumba sheta te nga mwana nga soko pesa nga bakoko oui na sepa na makasi après 10 après singa koko na sepa li vraiment soka boti nga na bota ka mwana moko lelo na zukoko na nga mobali na mwasi na za ko sepa aza lokola bien mwana nga aboti ne mwana yo après 10 ans nga badana mwasi na comme na mobali mwana na ye mwana oloba mwana na ye abali te azobota ye mani ke tanga papa na jonata balete baba balete te papa balete eza na bana base bele pe na mokili babota bota va pe babala babala ba danger ba pe ba danger ba pe na bala babota ba trois bana basala ba mariage babota ba wi bana babala babota ba sengi bana yo yebi babala babota ba si bana Bon gars qui envoie. Si ça va wacha. Basibana babala. Nga pena sokutu mwana nga bote nga bana kisinjora nena oso bakoko boye esenga mokilo mona ka bakoko. Vadim golo mona koko niveau za nesengo. Ata ba sente mwana yo sepela. Si. Ozoko panga mwana nga bote après 10 ans naza ko sepela makasi. Ya na nge Lize Zafuila. Ye Lize Zafuila na pese mbote. Abisenga njora batela bana. Poto mwana nga zoki sema abisenga. Bota ba seti bana babala. Et puis Valdi batu babota ming, batu babota sama bala bazebele. Wana yebi na yebi. Il faut respecter basi. Maman na biso na mbandaka. Maman na nga moko. Na mbandaka papa azwaka ye na 17 ans wana. Bana botene na 60, na 63, na 65. Après tant que kitango papa na zwaka deuxième femme. Akoki libala deuxième femme te. Abi akovana tata mobima bete libala. Wana isoka azobeta na biso. Aye kitasa na 70. Ba yakuta na père na biso na 70. Ba yabota grand sœur na landi. Ya Irène, Ngai, Bibi, Gelor. Vous comprenez? Et ça l'ango ma bête. Après 10 ans, comment tu vas moi 10 ans? Net il le fait un jour à partir par curiosité de combinaison à souka. So be moi zemi mon anipé. Pardon? So zemi mon ani. Bana ko kimba so moi. Rolon là. Na ko kimba moi na te. Na ko kimba moi na te na kufa. Tu on a beau tout par césarienne non? So kokate. Est-ce que non mema? Na ko mema ngono. Na ko mema no zemi no. Na ko mema so na ajo. Na ko lit. Isa ka pe ko kola bata. Ton go koli ménopause tondeni. Et puis ménopause na kota. Na mo régler ba 4 mois ba 5 mois ba bi ménopause. Ah katon. Abotika ngo. Ah ça na more. Et ça non rien. Ça na more. Et beaucoup comme ménopause ça sida. Ah, elle m'a bêté. Ah, ça tape. C'est normal. On faut n'y aller pour. Il y a chaque semaine sur l'émission. En tout cas, merci na merveille qui mouta architecte international la passion moté pardon. Junior Iboki Let Bouya, citoyen du monde hier fait mal papa français allusion drama mama ti alongo li passe bambongo na Jobu. Mutambongo Pablo Kitambala Pichumbo mo tour de contrôle. Maréchal Souveillé ça n'a pas sur moto en tout cas tout ça na Messi Chano Kiti apena. Mais Messi chante dans Zabo. Comment on Messi ah bakata to za fimbo. Oh fimbo na fimbo. Messi chante dans Zabo Aje manje ma Jimmy Belao. Si. Aje manje ma Jimmy Belao. Et puis tu as Nzembo Gabi Amundala. Nzembo Gabi Amundala. Si. Souka na chanson baroyo ka kamite zo bima. Nzembo o tema kilianga mbanga ya mwasi. Mais ils ont commencé à Jimmy Bela ya mobali siko. Bazo lia mobali mbanga. Ya Belao. C'est pas Nzembo Saint-Valentin. Pour venir le 18 février. Ya Kulutu babe venir ça moko na Suisse wana na Genève wana donc ya Rolobela tse le 18. Ah mama Mireille Matingu, la plus belle femme du monde. Mogolo ya Saint-Valentin, bébé soki yoko sakangai, soki yo swakanga shida, ego yebana, soki pena zalaka de base, ego yebana, soki pena zalaka ngamokwe, ego yebana, mogolo wana, ncharito ko zala wabe, mogolo wana, tukute tukela wabe. Tukute tukela kana sa di l'union wana. Si. La place de l'union. Si. Boye bien ngobola ta kitoko
bokolia kitoko. C'est que t'as l'offre lata. Mama ni mama. Yaya lata. Leader oyebi ke nga na ina soulever nga na kimi makamani na ina sakaka message na ya Gabi ya Mundala ya Gabi yoyebi chant na o maman na chante o lela les majeurs. Yaya vraiment donc il y a la pelika kabe. Ya tozana posa clip nzembo na biso. O tayo linganga na koma na esengo koleka kutumo trazi diplôme. Gabi Mundala. Ya to la biloko il fait bima vraiment mukile yo donc en fait ba o tout balingaka vie muto le papa na Serge Nombele Ambo State Nzambe à Liège et puis Patricia Mwanza Solardo na ABC Janimi la 4 fois boss master nangai et puis dit qu'il love et puis Kobo ça n'a raté faut voir Emami la Palace Emami la 24 si voilà tu portes pas ça là ya bien au senti pena souka na place na lingwale aka moko na gombe wana so Emami la patron sécurité ali et ça na sincère na kolopa cité ba ba immeuble sans sincère le anniversaire nanga Lobi le 2. Ouais. Lobi le 2. Tu refais pena donc. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Et puis Souka ya wolobela kutu. Ya wolobela kutu mingi za fondation. Personne m'a conduit, au monde qui est bien là. Ailleurs, il y a Ah bon? J'ai des mon conduit. Ouais. Ah, ouais. This is London. This is London City.